général fils kelele quoi ne makambo bani koloba bakolo na classe ne makambo rigola ne makambo que général à Paris bana Paris bana monde entier lelo Paris olela serre na biso Nelly Bomei paix à son âme. Après réunion à lobby na Boutou, il était convenu bongo na compte ya part ya fait rigola na ndenga matanga ekende la famille à Nelly Bomei. Donc merci beaucoup na fait rigola l'enveloppe otindaki. Merci beaucoup na dada mo bana les patriarches qui fait le moto bokulaka papi Seben babi mo ka bongo qui fait le moto bokulaka Sam Mbodo balobi après réunion lobby conclusion maki fallait enveloppe epesama na maboko ya famille biologique à Mowei parce que moni lelo ça fait pitié au moins la mutu akufi mutu baluka ba profiter nango pona olia mbongo na sima Mowei biso nous c'est on est de na côté soki lelo moko na biso akufi la première responsabilité revient à sa famille biologique ya bato babotama na ye on moni fi regola Jésus le nuage na olela na ndeko na moi si olela fan na ye Nelly Bomei après ça enveloppe à 5 000 euros la famille na ye pour en soutenir lobby déjà pour mon qui m'a sur le matanga pour mon année salamaki donc seigneur le général attaque général à Paris pour annoncer ba o tu bota motema na enveloppe pour beaucoup aimer le masanga après une enveloppe au nom ya faire rigola au nom ya première classe et puis si on a ma beaucoup la famille biologique na ye donc faire rigola en tout cas merci beaucoup na moi na ba musicien na motia malamu papa social papa Coco papa Italian. Donc, Alobi, félicitations encore à toi une fois. Amen. Je vais vous la vidéo, on va voir sa vidéo.